nde akusalaki nakutanaki na mbala moko tongo na ye et osalaki abandi pe kosunga pe na ba o nazangaki et osalaki na yebiseki na komi na nzemi namoni ka mobala changer ba mon comportement de na Genève wana nabelaki tuberculose ya mikuba et osalaki na koti Saint-Joseph nasala 6 mois na hôpital. Et quand on koyebisa biso ntango na hôpital ozongi na ndako mwana ozalaki malamu ozotambola normal osaka na baninga okende classe mais si bitima obeli okoti hôpital obimi bobimi na beki yebisa biso na ntango wana osantaki yango ndenge nini ozalaki ndenge nini kosimba eloko oyo mpo omesana yango eza facile te ezalaki mwa pasi mpona mesana yango mo mpe bato mpe ya kofinga bazofinga ya koseka bazoseka ya kopesa mpe makasi bazopesa mpe makasi ayekoka kufi naye kokutana mpe na motu moko boye abandai mpe kosunganga me ere ye osalaki na komi na zemi bon toyo osala matata nde akimaki nde naza boye 6 mois deja yango eza mwa mpasi me nalobakaka banda akenda ti lelo papa eske na etat nango nde naza boye nakoki kosalaki ndumba vive personne avec handicap elo mosusu bafingaka te ndoki na défaut toza nango moto akosunga vraiment yo aza te naza na place na otoke te vive personne avec handicap elo mosusu bafingaka te ndoki na défaut toza nango moto akosunga vraiment yo aza te naza na place na otoke te pasteur yango mpa andai kozwanga en charge malheureusement ke ayaki mpe kokufa. makambo mosusu ekomelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga palin mais azongi boye akutana bakuluna na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais, chaque jour, à partir de 18h, Bokozwa, émission Labino, réalité à vie. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Chaque fois que tu as Rabino FM télévision et la Rabino Marambasika. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Bon, on découvrir l'histoire vraie, il y a des gens qui ont dans la vie. Pour que, et puis ça biso maele, obiso to tikali toye ba nini toye ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bolanda biso, mbote na bilonyo so balandi ya FM télévision. Merci na confiance bozo pesa biso, merci na ne bozo commenter l'émission na biso, merci na ba partage en tout cas et ça la biso malamu mingi. Balandi ya FM télévision car na lo baraka. La seule moyen pour nous soutenir biso émission o ya réalité vie, c'est ça que ceux qui les côté qu'on partager et on ça en tout cas bien ming. Alors merci na pasteur Jay Kafwa pour na ba conseil pour na ba soutien pour l'émission o réalité à vie car na nef sarabino toza awa na commune ya Kimbateke pa ewa pito kuta nande kwa mwasi abengaki biso azara ndika na lobaka molandi ya réalité à vie abengaki biso nde tokiti sur terrain alors oiza avenir na bango tokota tokutana ndeko mwasi tosolana en tout cas ba appel na bino et ça la biso bien mingi ba commentaire na bino en tout cas ça biso bien mingi bandeko to la émission na bokebi émission eza réalité à vie to la nobe na bokebi nyonso toujours maele to ba ndenge nini to ko vanda na vie biso bato to zana mbo alors préfina TV za radio te tokota na sa lupango tokutana ndeko na biso to yeba soki abengele biso nini alors merci toujours kota. Ah voilà, Kassa Lupango. Bonjour. Bonjour. Ouais. Vite. Bien sûr, maman dans la cima boye. Merci beaucoup Balandi FM télévision car on est notre quoi nous c'est nous libanda tozana maman na biso tokoti tokotier à biso. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Moi bien. Ah, merci na ningi ou un bibiso ou bien bibiso malgré tout les amours musique mais quand même te retrouver à partir du téléphone en tout cas merci beaucoup la ligne qui toyeba balandi ya FM télévision émission na biso réalité à vie et bazana pour ça ba maman kombonani Kombonanga maman Christelle. Maman Christelle.
Maman Christelle, mais quand moi moi biographie nous moquer maman Christelle abota mawapi. Maman Christelle est-ce que papa na maman bazali mais quand obité sur moi biographie nous moquer ba abonné na biso ba me quand peu comprendre où maman Christelle azali. Bon, merci beaucoup papa. Comme on a maman Christelle, na botami na Kinshasa na commune na Kalamu, naza mwana liboso, naza baleki 7. OK. Na moko ya liboso. Papa na maman bakabona ki nga azaki na âge à 5 ans. Ndenge ya kusala ki na âge à 9 ans de na belaki na tikala ki na papa. Ah OK. Mais papa na maman bon, malgré tout bakabona mais bazali en vie. Bon, maman a en vie à Zan Lissala. Papa n'a pas fait en 2007. Ah, ok, désolé. Ma Christelle, en tout cas, merci. Tu qui as un café à ma Christelle. Est-ce que vous êtes marié? Non, nous sommes célibataires. Célibataire. Ah. Ok, merci. Balandi à FM Télévision, quand on est à Bino, tout ça, maman Christelle. Ma Christelle, au Bengi Bissou, émission où il y a réalité à vie. Tu es avec eux, tu es maman Christelle, ni au Bengi Bissou. Pour que tout me caille un peu kosola na yo. Bon, merci papa. Et là, on a bien bino parce que nous avons un témoignage na bino. Ndenge bokenda botala pe batu ba récitant pe yaka. Ya on a pe na sepela ki na benga bino, nazo ki numéro na bino et pas moko na biso moko ba 20 personnes avec handicap. Na ba association monto banda ko kene na ba réunion. OK. Bino mo moni place na vandi, place na zali, na za vraiment bien té. OK. Nous avons bien été, bon, on peut être déjà. On a beau marabout été, on a combien d'années à Genève. Bon, moi, Christelle, c'est la bête sur les solos. Très bien pour une émission où il y a réalité à vie. Réalité à vie, nous à l'aise pour tous sur la bisogar. Nous sommes très à l'aise. Tu es habité, ma Christelle, quand on est sur le baquet, belaki, malgré tout le monde, on a béki. Tu es habité, ma Christelle, ni oyo, et comme la kiyo. Mais quand on a corrélaté, biso pena histoire na yo. Calmement, baimbo kabazolanda yo bameka koyeba nini komelaki yo kana tu ba botamaki boité. Alors il arriva ki na âge nini na tanini pe nini osaki pour lelo okoma na beke. Bon, merci papa. Quels sont mon quoi bien. Na belaki na Genève. On a tozaki nazaki papa zalaki na kokoba boti papa. De na Genève on a na belaki tuberculose à mikuwa. OK. Et au salaire qui est na côté Saint-Joseph, na salaire 6 mois à l'hôpital. Et au salaire qui est difficulté en gros. On a papa na maman baza. On a bazali, mais maman a quitté, maman a sala. OK, vous avez rayon na papa. Papa na koko na moi c'est pas ta koko en 2009. OK. Et au salaire que on a beli wana ba difficulté pour na banda pinza ko nguluma, na ndo tambo ya pinda nguluma fona simba ma papa. De koko na biso akokaki bongo te. Nde ya kosala ke akenda ko solliciter ba maser moi mindele o bayaka nde basungaki nga to komo kende wileri na komi kosala ba kiné nde nzamba yo sunga makolo fungwami na komo tambola na bakani. Avant ma Christelle, avant maladie ana ezoyo ozaki da kotanga classe pour 9 ans déjà okolaki déjà. Oui, wana banda dia kotanga. Osaka pena baninga ozano normal. Normal. Pourquoi bana nyonso? Azaka normal, na belinde et osala ke moyen ya kotanga ezalaki lisusu te. Wana ozali na primaire na classe nini? Nazalaki na première. Première primaire. Tango kwa nezuyo. Oui. Bokena ba hôpital, les similité. Bokena ba hôpital, ba tokoti ba radio. Nde nzamba yo sunga ba kisi ba pesa kinga na ba kiné nde osala kina iko telema na komo tambo na beki. Osali combien de temps na maladie pour obima na beki quand même au tamboli? Bon, na rumé na hôpital na saka 6 mois. 6 mois. Oui. Tina komi na ba temps o rumeli déjà. OK. Makasi. Ma Christelle, mais quand on koyebisa biso tango bino hôpital, ozomi na ndako. Moi nous avons malamu ozotambola normal osaka na baninga okende classe mais sibitima obeli ko hôpital bimbo bimina na beki. Yebisa biso na tawana osandaki ondeni. Bon, osaki nini? Eza facilité ko simba iloko po o mesana ngo eza facilité. Ezaki moi passe pona mesana ngo ya mo pe batu pe ko finga bazo finga ya ko seka bazo seka ya ko peso pe makasi bazo peso pe makasi.
mais nde ere osalaki koko na biso yaka asungi bongo nakoma otambola koko ayo osala akufi moto akosunga nga lisusu azalaki te wana age nini wana nakomi déjà 20 ans déjà ok po sikoyo naza deja na 32 ans mais ntango obimaki nini hôpital wana ozongi na beki koko aza mvi seki ocontinue mpe kaka baétude na o oui nakontinuaki osalaki naye kokata mpo moto akosunga nga azali lisusu te ok nde osalaki bato mosuka yemawa nde bapesangi esika oyo nde nayaki kovanda watango koko akufi koko akufi nayaki kokutana mpe na moto moko boye abandaki mpe kosunga nga mais ere ye osalaki nakomi na zemi bon toyo osala matata nde akimaki nde naza boye 6 mois déjà yango oyo nasombeli ata mwana nanga eloko te naza na mbongo te eloko mpa osala eza te bon en tout cas merci ma Christelle esali biso mpasi mpini po na ngai na posé question mais yo mo quand même odevance nga déjà tomoni yo na zemi toyebi te po ozo bakaki no oza célibataire toyebi te eta okomi nango est-ce que papa azali to aza te yebisa biso oyo eza réalité ya vie yebisa so réalité nini ya vie oyo ozokutana soit oyo okutanaki nango ekana oko expliquer biso. Bon, merci papa. Eza mwa mpasi me naloba kaka na bandaki nanga mwa kodébrouiller baepisi na bandaki koteka nde ya kosalaki nakutanaki na mobali moko boye tondo vivre na ye eye osalaki abandi mpe kosunga nga mpe na baoyo nazangaki eye osalaki ere na yebisi eke nakomi na zemi namoni ka mobali achange bamwa comportement na nde mpe okipe ete titititi ere nakomi 4 mois o asenga o naye na déplacé anayebisi ongo déplacé bon eza problème to nakoya nake koluka banda akenda ti lelo papa estce na eta nango nde naza boye nakoki kosalaki ndumba atiki nga na bacondition moko ya mpasi place mpe bandaki kovanda nakenda koluka ye namonaka ye lisu te nde naza awa ata eloko te bongo telefone na ye numéro ya telefone na ye elekaka lisusu te elekaka mpe te elekaka te ça fait déjà combien de temps depuis akenda banda akenda déjà 4 mois déjà yango 4 mois azobenga mpe te eloko te bosiko awa na ndako ozovivre ndenge na zemi wape yo moko papa eza mpasi naovi vraiment la difficulté makati nalukaki bino mpo naza vraiment bien te yo mo mpe bafamille yango lelo nde ekoma vive personne avec handicap eloko mosusu bafingaka te ndoki na défaut toza nango moto akosunga vraiment yo aza te naza na place naoki otoke te yango moni nalukaki bino mpo mpasi eza makasi bino babika na eta naza nango nazolala banzala na condition nde navandi ezosunganga vraiment te. Est-ce que maman Christelle nous a boy okenda mpe bakilo est-ce que bandai de alayet pour n'habiter pour moi na oza limwazane innocent soit innocente à habiter ya na mukili donc c'est qu'il faut aux soigner quand même yo mon nous a commis ko laisser te si on habite est-ce que okenda bakilo tondeni mais quand on relater biso pena réalité aux vivre na minute bon merci papa kilo nde basi nyonso baza na zemi oyo bazwa basoi na bango nde bakendaka nga nakendaka bongo te mwa barelation bacamarade mwa okovanda boye nzambe asi motema moto moko atindeli mwa quelque chose mwa kesungi yo chaque fin du mois omwa na fin du mois moko okei ta mosusu fin du mois mpe ya chaque jour te po eza mwa rare ta mosusu 2 fois nde nakendaka bandana mpe nakenda ti lelo eloni oyo sala comme formation ou bien surtout tekaka eloni oyo sala rapo et mosusu pe bible bige o azana 1 nde ba bakisela ye 2 mais ozana eloko te donc c'est exactement passé to ebite nini oyo sala rapo muto mtema ma père au monde na bon na aider maman Christelle merci papa soki muto mtema ma o nzamba osimba kosunganga bakolukela nga taka mbongo oteka commerce na congélateur na nga nakotya ta baji esunganga ok. On a battu beaucoup la moine. Merci maman Christelle, tout cas toyoki ni na o sali sur moi passé. Alors maman Christelle, tu as la caméra message ni au pesa na abonné il y a FM télévision balandi ya réalité à vie ba olanda. Ce qui ko pesa message moko ni no ko ibisa ba. Merci papa. Message nangezara que na bato o
nzambe akotouche mitema na bango baotala ngai basunga ngaka oyo mitema ekotuta mpo na eta oyo naza nango soki nzambe asungi na kiti nde nova na ndako naza na position vraiment te so moto nzambe motema kosimba ye atalukelanga mwa congélateur na mbongo akoteka na esika oyo naovanda eza vraiment bien te mpona mwana. En tout cas, merci Marie-Christelle. Question moi ya curiosité yelinga na ngai na tuna yo. Marie-Christelle, betla sono lisolo na vie na o tsokomi lelo boye. Eloko nini bien nani oyo asala eloko mo na vie epesa o pasi moko boye. O ba pena ke moto oyo pasi o pesa nga na ko jamais kobosa nango. Eloko moko boye sala na vie soit moto moko asala mabe moko boye. Travail makasi. Bon, merci. Oui, ça qui na koma ba condition na famille na belaki nazalaki so resté. OK. Moi ba difficulté c'est ko ya ko sala ke maltraitation mo yaki ya ofinga. Mama wana. Oui. Yango blessé wana bon ata bon. Nalimisa nanga. Na etika on a passé. Oui. Tana chokanga makasi. Tana zo revivre ni pour ça na ebele na minute oyo ba okutana même kalo wa yo abeli azui nini soit comme aveugle et bien azui promo na lokolo soit loboko bazo traverser moment il y a difficulté malgré tout yo pour traverser moment na mais yo dans les cas d'étape wana comme ce qu'on a moment où OK ozo vivre ce qu'on dit la souffrance mo ba réalité yo satanda kité alors bato bazo traverser na moment wana na minute o on va créer cette conseil ni européen ça va pour yo le to moni quand même ozo vivre to koto pas non malgré tout ba koko so za na minute o mais au se montaki moment wana conseil ni européen ça balandi ba Hollande. Bon, conseil na kopesa na bato baza difficulté lokwanga o pe balekinga bazaka toujours makasi nzamba osunga bango kobondela pe ka babondela so ke osenga ke nzamba sungi bango atoucher pe mutema na papa nde na benga ki oyaki bango pe bakoluka yo pe ba raconter ba histoire na bango mais bazaka makasi masolo na kokabeta ngote po esala nga bien te. OK, bon, tu dis que Kobeta cela il y a pas si y a temps passé ça moi et ça l'a bien été. Est-ce que au prière Oui, na prière. Ouais. Na prière na de réveil, tout est accompli mais on a le site. Pasteur on pas andé ko zona charge malheureusement que ayaki pe okufa. Oh. Ça me merci ma Christian en tout cas toujours tamingité ko na sukaya émission na biso réalité à vie mais moi mutuna mo na ma Christelle to bité o ezazi ma liboso to da sobota. Oui, ezazi ma liboso. Ya liboso. Ah OK. Ah, ce que ngamu donc na vandi bona zo me poser ba question. On veut gérer moment où ndé ma Christelle. Je te dis que moi ça dans la moi maîtrise so que ça 3e zemi 4e zemi mais ya liboso yo moko. Eza ku ekomeli nga siko na sande ni papa. Nazo gérer kana nzambe opesa ka makasi. OK. Ah, est-ce que papa mokolo zemi eza mbali liboso tozali na ba relation mosusu nde après okutana. Eza mbali liboso. Donc mon boss a vino wana. Oui. Ah, parce que c'est tout nzamba peso makasi au se remonter vraiment ba moment oyo nebi ke nzambe akosonga o à travers ya émission oyo réalité à vie. En tout cas, tu as ma bonne de l'inzamba au son. Parce que c'est ce qui est rêvé que papa wana au boti, il est qui moi quelque temps aïe. Est-ce que Olimbi ça est? Pour un moment où il aura sali. Olimbi c'est ça au boss en athée. Ah, pour avoir souhaité aux allois cadeau à Pessinga, parce que à sali l'autre ailleurs ça. OK. Mais on assure que ceux qui les lots dans congélateur na yo, au té comme bagine na yo, quand même au survivre. Oui, so za ke na oteka ba junanga na congélateur na ba to nzamba osimba motema na ya longo nga pe siko na zo sika kimia et ça la ngesi ngoma makasi. OK, merci beaucoup balande FM télévision to comme nous na suka ya émission na habité ma Christelle est-ce que ça na loba moko ko loba et pas balande bazo landa yo. Ce qui moi le moko bimisia pour balande ba lando. Minga lo bezate yo kana lobika yango wana. Ça va, merci beaucoup. Ma Christelle, elle m'a appelé à par rapport à l'émotion de Zanango. Au plus la première fois, elle m'a allé à l'émission. Bon, à Benga Bisoka, tout Kitty, vous comprendrez vraiment. Donc, à moi, choc, mon arrêt, ça me témoigne. Merci d'avoir abonné à Biso, il y a FM Télévision, car on est tout le bagage émission, ou une émission, Moroboye, et autres, la réalité, la vie à Batou. En tout cas, Bandeko,
bobenga biso bokomela biso ba commentaire na bino et ça la biso bien makasi na bi que l'autre qui type maman Christelle les première fois mais la dernière fois to roya les sous to relaxa batu roya lobby. En tout cas merci beaucoup na ba nyonso, merci na Profina, merci na Pasteur Jacques Kafwa pour na ba conseil na yo, pour na soutien na pour na chaîne na biso FM télévision to kutani mbalasima. Makambo mususu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisa ozonga palin mais azongi boye akutana bakuluna na butu bakotisi epe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu sera bino FM télévision et la rabino Mwambasika. Réalité ya vie eza émission oyo bokobanda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que epesa biso mayele ba obiso totikali toyeba ndenge nini tokoki kovanda na vie.